Mbote Shubebe na yekota la bino Paolo aebisa kingo yaki. Mbote kwamba, oui, na yaki me obengi ete. Il fallait obenga ye avant oya. Malamu vanda ozela yenga na matili kolona mesana te koyamba batu na ndako. Ah, Shubebe, osepeli komona ngati. Paolo ope mwasi. Mbote kwamba yo nde camarade ya Paolo na yoka ndenge bosolaka na telefone. Wow, Flora, oui. Ezanga na yoka masolo na o mingi. Ebongo vandika abo omela teleki ya Paolo ambiote. Ah, Flora, oza mwasi malamu ba pesinga elokote na vandika, merci penza. Oh, Flora na kwamba boza awa na sepeli komona bino. Boyei malamu Paolo. Oui, na yaki. Flora yambi ngai. Malamu vraiment naza bien. Shubebe batu bazana seyo. Ovandi awa ndenge nino koko bomba bisaleli na yote. Oyebinga bien alingaka makelele. Kwamba koko vana na ndaku na ete. Flora oyaki, na yaki karota so olambozo lamba nini. Wow, Shubebe na yebaki eko oza awa biloko esebeli to olia kalate. Kongo bo akolie. Flora oza penda mwasi ya musala ngabo kozwa ngate. Flora oza penza mwasi na ndimi yo merci mingi. Po pema na bino na kosokola basani. Bonga na tiki bino na kelala, merci Flora. Paolo nini ezoleka awa. Shubebe asaka misala te. Bolimbisi nga na osala nu misala. Omoni makamu na yebisaki yo aza mwasi ya misala. Na ozela, oyebisa mukoko nini okwa na bango moko. Baza kutu awa bango mibale na solola na bango na sur Flora. Akwa liboso. Flora. Mama nangaza na posa komona yo. Est-ce que moyen kozala? Ah, ya solo. Na sepeli mingi Flora wana kokende kuna deja lobi. Likambo ezate il faut na kende kaka ndako na zwa bilamba na sombela pe mama mo bakado. Ah bon, wow. La chérie maman azana posa komona yo. Okende pa na epo na mwa mikolo. Epa mama, olingo kisanga soni kuna oyebi bianga na koka misala te. Ko bangate na okende kuna na yo kozala omoko te. Malamu Paolo na ndimi kasi me na koumela kuna te na ozonga classe. Likambu te. Lobaki nini mama Paolo ana posa omona nga ndege eza bona okende kuna lobi. Tika oloba boye mama Paolo aloba okende kuna. Okotaki nga tembe ndoto na ngelinge lata nzoto. Me mama Paolo aza Paolo te kobosana te ata mama na ya sepeli na yo. Oh, koyebisa nga te ke ozoyokela nga zwa depuis na bandi kokende et pa Paolo redekirage nga kana mona yo pe ata na mobilité. Ah, bon Florent zoloba nga bongo merci. Ko bayenga te Paolo oza mukolo makasi yelanga. Mwasi awa na ana posa bakoko. Mama Mbote, enfin, na monio oza kitoko makasi mama obilo na yeli yo. Flora mwasi na biso. Wow. Na sepeli komona yo malamu. Mwasi kitoko. Oh, nyonso yanga. Ngape na sepeli mama. Merci mingi cuisine. Eza wapi na lambela yo déjà. Flora, te pe manano oza mopaya nanga pardon tika nga na lambela yo. Te mama naza mopaya te tika nga na lambela yo na ano makasi yo pe mala yo. Mama biloko ebeli nango na osali mbangu ya na yo kolia. Kaka sikoyo osilisi déjà olambilo kola robo. Ah Flora nana lakisa yo kolamba pe oza mwana malamu makasi. Ah mama merci beaucoup eza ngolo nzambe. Mama nanga pe alakisa ngai. Wow. Wow, Flora tero yo, ozo salaka misala mwana na ngai ya kolala. Pardon. Ah, mama basani ekoki kola sali tete. Butu malamu mama. Merci mingi mwana nga. Paolo yango tindelinga Angelu to mutu. Wow. Aza mwana malamu respect. Flora kaka mukolo ya liboso deja. Obandi musala ba kokomisa yo. Mwana musala pamba. Te Marie-Jean a mama malamu na osaka ka role. Nanga lokola mwasi ko banga na ote na ale makasi aha mama malamu oyebi ke semaine ezo na okende pa mama na Paolo na obaye makasi yo pa mama bokilo po okende ko sala nini mwana zo mwana bonvi balambaka te na sala ka misala te pa biso bazana bana misala